moko oyo bango lelo monde bazaka na bauta ba orchestre ne ba ya maison mère na boule ya kututa na goga ongana ko yebiso lelo baka na boule ya kukuta na goga po bazala na goga po bazo ndenge baza wana lelo bamvia mukonza mboka ya tongo nde longolisa bango ba mouvement ti lelo ndenge ba bazuma kambu baluki ndenge ba afasha yebisa tsa na auta orchestre auta wana boti na za la voyage ba parangola. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors ça aussi surprise. Et t'as papa. Et yom to benga papa na sina respect vous mague papa ngana na anniversaire na ngeza tel jour boy papa tant bisida papa bon opé papa invitation déjà ata ya maloba pamba. Ah ouais, je me dis que papa na ebi mbulo botama. Eh bien, très bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il y a salut fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur www.kinyabanakin. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission avec Air Zumbayo. Journaliste à l'équipe on a ndenge sala kaka vraiment le lot tout ça actualité belé to robeta peut-être ça no kinyabana kineza chaîne moi bien oyo batutu bazo sepela batutu bato ko s'abonner massivement vraiment bozanga raté bola car toujours kaka ko s'abonner toujours na kinyabana kin. Avant de recevoir notre invité d'aujourd'hui, je dis un grand merci à Samuel Tabiala, Grand Jésus, Mohamed Moleka, Maître Ramsès Kilo Yadjoboura, sans oublier Dadou, Dadou Ndombasi, l'homme Yazara Mkonza, Zara Nakata Mbogo Afrique du Sud, vraiment. Bonjour, monsieur Katang. Bonjour, Erzoum, Kalaboué. Ya qui me zone bonio et qui me l'amboka, on bien. La team Wata. La team Wata ça va, la team Wata a bonne uniforme, ma motezo kende bien, présent bien, barakata ba science ba disque kayobika ba studio ndeza makonza mboka za busy forme, ma mbeza bien. La team Wata évolution zo kende bien, nengo lobi kaka mais tozo mona kaka on dirait depuis préparer à expliquer que ba mélomane na album jusqu'aujourd'hui vraiment logo ça te la marché. Te logo ezali moni tobotaki mwana timona lelo 3 ans mambo zokende bien lelo no salamaka wana mokonza mboka biso towelaka na bato te tokimama na bato te goka bana makambo na ye ti lelo oyo rate eza te donc tokinango malembe bana baseance bastudio so mambo esimbi bokolia na bino mapa bokosala no bafeti donc mambo eza kitoko donc makambo na timi kutu koyokela yango mpasi te babi problème exact que le rôle ba musicien au ba longwa ki wana tolo ba baby si maramutu ya studio to ba goga na zo luka ndenge nini ya kosala to ba studio to simba te pote base mobimba yango ande kendaki ya zoom tango héritier no yemba ba gimalela bana na bazala te e bazala ite po azaki pa de la forêt pe tango héritier peut-être premier disque bana na bazala yi pe lo te pa wata bazali le côté ni bazala bango no solo le côté donc na yebi ke ba ko basala ba campagne de donc basala vina bango de bosala donc goga za goga makambo ya musique yemora yebi donc bana bazaka le côté ne sur zumba ma 0 c'est le côté pour moko ko bango lelo monde bazaka na bauta ba orchestre ne ba ya maison mère na boule ya tuta na goga ongana ko yebiso lelo baka na boule ya kokuta na goga po bazala na goga po bazo ndenge baza wana lelo bamvia mokonza mboka ya tongo nde longolisa bango ba mouvement ti lelo ndenge bazuma kambu baluki ndenge ba afasha yebisa tsa na auta orchestre auta wana boti na za la voyage ba parangola de la mona ba fuisi le la mona ba state akena sika mokote mais azali impact na idéologie ya orchestre ka za impact mais place auta déjà anga kende do loka kenda raté c'est ka jouer une partie pendant babi départ na bango héritier vous maninga sa crise elote
mokonzi mboka kuta vanana po ayeba ko makambo na tongo akenane mikili tia zonga pe bo mona tabi to betaka masolo na ngote ko betaka masolo bango te bango zona na ba Charlie wana soki na Paralingomba libe muta simbi ma simba ko kese héritier azo pesa administration makambo nyonso Charlie Paralingomba Erzum mona na mo regete na bino loba ko banga te loba ko ozo bayini loba pakali mbongo lingomba wana solo bana tango ka bani makambo azala te tiko ka utimikili bavandi na progrès na cheta où je salais passer faire chair de poule na progrès pas ma sana soba toto mulamba ça y est apate pakali ngomba azala te na lemba biso to na tike na baba bindombe je salais passer na baba bindombe na Tonto Saga na Alex Ngotobobo Alex Ngotobobo to tika na lemba wana boba kota tout mona pakali ngomba yesu ba lobi awa abeta te lokota yebete lokota uti pe belo place morote na maison me pe ba yebiete na no mona tomba yakia héritier va ça likambo pakali ngomba sala ben pakali ngomba sala ben pakali ngomba pourquoi boycott ba idéologie à maison mère ce qui mutasala na tanga longwe ka boy attaque te biso sala attaque te tout ça peut pas ça l'attaque tout ça peut pas ça na yete mais ça rabino ne bat bozo sur makambu ne bozo nango pour vous compenser par azelo côté pas goga azelo côté pas mokonza mboka a kotika pose le côté aya banga compenser ka makambu ba l'axe va pese image ndo mo batambusie na image wana non amona mais ça te que o bo commissaire son identité azelo côté bango la panzani ba vérité belmi mutanga pesa ceux qui sont des amis tout ka na bambongo yo wana azongi na sur retirada papa boni olingi okosa ba melomane o bazolanda bandimi ya kinya bana ki oni boy ba panzani wapi orchestre eza toujours en forme est-ce que na ko yipso loko oyo lelo ke yebaki na bato ba sala ki ide ba longwa ba zongi na retirada ba zongi la team wata po bato bele balongwe pa héritier bakasere ka balongwaki barua manitou balongwaki ba Mohamed Moleka balongwaki to ba de bele surtout staff héritier ya Afrique du Sud bele balongwaki yo tel anniversaire te tel anniversaire to sala le witité ba zongi ba comprendre que makambo zongi anniversaire les gars na ngota normal ouais anniversaire les gars qui ont fêté anniversaire ma konzile witi ezaki te kosi bango to wana tanga wana le roi manito di doviki azadi ana kati wana pokala mingi to zo ka nzembo na ye kala mingi to yoka yongo yebi bato sona utanga na wana na yebi na bango te na yebi pe makam na bango te donc na yebi le roi manito azala kana mutu na ye yo bato nyonso wana na mutu le roi nani Mohamed Moleka kasere ko ke héritier betela ratour te kasere kana yebi tout ça na mboko ata partenaire ya héritier c'est vrai to apprendre nganga na yebi mamona te oh papa na balance to sala wana na sankai to sala wana kasereka ye héritier azaki musika héritier kuta poussa na yambi kasereka yango sko bo ignorer kasereka lelo o comprendre nga na lobi na yo na yebi kasereka na mboko yo mais kozala partenaire ya goga na biso ezala na mte azande pire ya goga ba ndoko coopérer bazala bien o eza mususu nga na yebi te donc na yebi ka la limite bongo na yebi te ke o lingo prendre nga ke partenaire te goga orchestre zakaye. Ok, merci beaucoup vraiment. Kinya bana ki bande onyoso bolanda biso vraiment. Katanga de biso katanga lo barande fort. Katanga sozo lo ba batutu bazalaka toujours branché vraiment pour na kolanda biso vraiment. Na pesi merci beaucoup na Faïda Manya Kapinga. Kapinga vraiment, Kapinga wetu vraiment ça la moi bien vraiment. Katanga. Anniversaire ya Gogan. Tomoni Bina Damasala Kiwana. Fait Richard de Poula Salakiwana. Pourquoi héritier alingi komi kitsate pas ya papa nae abenga père spirituel nae mutu asala ke soki ba yebe héritier na mokili oyo partout dans le monde c'est oui ensemble. Pourquoi ça qui azumna ko solo moko o za très capital le bon papa Botio azumna soit dans 4 South Africa azumna obala faut benga papa ou benga ben papa ndero biso mwana a salo surprise etaki papa yom to benga papa na sina respect vraiment que papa ngana na anniversaire na ngeza tel jour boy papa tant bisida papa bon opé papa invitation déjà ata ya maloba pamba ah ouais azumba bi que papa na yebi mbulo botama bien très bien siko
basalo surprise lo ne osala ya bimbula na botama mais ba surprise c'est na préparer fête ari ba ngo te fonga mun expliquer kasi l'air de papa ayebi mbula yo botama yemda bota yo tanga souhaité ayebi ke mwana fête anniversaire soko ya te mais fils et frère a osala ngo somo Salvatore aye mwana bango ya suka wenge faire grand frère na ye ya wenge basali petit ngo surprise papa sali mwana surprise aye sikotango yo loba ke papa abotiye papa biologique aye te na monde de musique c'est que papa ye moko comprendre que fona tika mwana asala matana pour ceux qui papa yebi ke mwana nanga botama les 5 maman les 5 netinga ndena bi mwana nanga akukisa 20 ans kala mingi ta donc ngamona ozada surprise bon anniversaire donc natango déjà mwana da yebi ke soko ngana sala ngote seke na lingi mwana ngate na éviter place wana bozo comprendre kaka te tout ozo comprendre te na lingi vous m'expliquer baneko pourquoi Goga na komi trop gibé trop ferré mais tant ça na maison même ramane ça la te le log a mo pesa merci na gibé piana et pourquoi fa pesa merci na papa wa sala mais toujours que les cas lo kongo na zo ebisa yo Goga longa maison ouais pas ça na ça na kinte voilà ça na kinte yo mo on le dit déjà mais siko Goga alonga maison mère aspika Goga alonga maison mère atikala koloba mabe na maison mère te a 50 par colis akina sala vinaye papa yebi ke mwana bimaki ndeti bizarre zoom to na bamboko papa yebi na bimaki toujours papa fa bokela nga ba fleur so papa so bokela nga ba fleur tata besoin de cela nga ke bien te parce que na ozongela kota papa ndeni fo papa bokela nga ba fleur yebi ke mwana nga ke mboka libanda fo encourager nga ndenge nini kuna to yoki boye yume yo sala boye mayele courage wana nde sala nga la zongela sou papa na beta le sou masola bien mais so papa bokela nga ba fleur te papa so kipe nga ite et lo ni na ozongela papa na beta le sou le papa sundela biso na mama ce que papa kenda naï sur l'on a comme dans bon web na fondation la papa et ça m'a passé merci beaucoup Katanga vraiment actualité ça qu'on régner le sous oyo tout ça na kati ya monde de musique propos ya héritier par rapport depuis que na Fabregas guerre wana ezoleka en que bana ya maison mère bango tumi bale wana en que bino pe boza bana maison mère guerre wana ezo salema bon moi et là ça que musique na biso etambolaka na polémique terzumo solo moko défendre kaka dani des prix kaka et puis tokola na ba palais mona daka trop papa yo kase que ne mola malamu ndendoki wana to ça bino bobeda pina la samba te wana bino bokotinda biso te wana ezali kambo sitiro wana ezala timwata bala nyonso papa babeti la team babeti déjà de ngala ko expliquer on est dans la team wata merci beaucoup vraiment avec Katanga tout ça déjà tout que nous avons chuté déjà na émission na biso vraiment bande ko nyonso balanda biso to sabino bo sabona kaka na kinya bana ki de vérité masolo bien information et ça toujours qui toko na kinya bana ki ah papa ba journaliste il y a Afrique du Sud na ba journaliste au bazana Congo babi moi guerre moko eza na kati ya la team watezani te guerre ezati zaka ko pesa ba sous discipline ba comprendre que la team wateza wata ye moko biso tunde tuza ona ezali no tolobelaka goga to tolobelaka goga donc yo muto za na kati oye na kati la team wata la et biso tuza 1000% watanabe je salue Kati Kayen donc il est mon président Emeka Pongo le gouverneur tout ça Arna Biola Nicolette Wata donc il va baser belé donc la team Wata 1000% Watana Belakate awa ezati na ba Cape Town Yannick Wenge Yannick Wata bazawana donc na moni suma sananga journaliste Yannick Wenge donc toyebi erzumu la team Wata yo journaliste royal ba ventile na kata la team Wata ko kende pona mama solo ya internet yo yebi ndabana makambo awa ya tongo pona lobela la team Wata zangai donc ngam na banda makambo wana donc muta lobela su makambo wana azate donc na team Wata babi bolongoli ba journaliste mususu bobengani héritier abengani ba journaliste mususu na la team Wata journaliste ni yango bobengani susu to bengani te
mutu nde a se comporter mabe a longwe na 1000% Watanabe ana kata jobu nangola l'important c'est autant comme on était na mission so tangi bande ko baolanda pe bay bake nanyango oyo na 1000% Watanabe Afrique d'ici journaliste nini oyo babengani te ngani na banda ngali suspect atanga suspect na dans la poste otanga kombo ya batu te po ba izape eloko te pananga ozobanga bayelo litrak nga ezumuye mo yebinga na Congo na za nani soda mpiko na banda wenge ya tongo na wenge ya tongo banda wenga tongo zobanga kombo ya journaliste wana soka aza mwasi to mobali ka totuna no mwasi to mobali na lobi azala mwasi azala mobali naza na posa otanga bakombo ya batu te oyo bakoki kosala basala nga mpe eloko te baza mpe eloko te Zoom oyo eza katanga osolola na ngai yaya do yo yebi donc aza eloko te donc nala ntina ete obimene ya 1000% Watanabe totikali na ndenge tokos tozala badiscipline militaire tozela ange 1000 démons donc mambo eza bien donc kala te totofete anniversaire mokonzi donc mokonzi aza na kati ya studio to kokoba rase kokoba donc mambo eza bien donc mwana mosusu bwaka na Zoom donc moto aza te na 1000 ange 1000 démons kaserika na nzembo soki na kozala vraiment clair mwana na yebi te. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y a Kinya Banakin, vraiment. Zagé Sengomingi, na Bandeko Nyonso, Nebos Vandagi, Polanda Biso, vraiment. Partout, vraiment. Topé Sabino, merci vraiment, Bandeko Tour, Bozali, na Paris, na Asie, na Amérique, na Europe, na Kin, vraiment. Et ça, ça la bien, vraiment. Bo na kaka, na Kinya Banakin, vraiment. Information sur information. Awa netozali awa na cadre d'Afrique du Sud vraiment ma solo zo le kanango bien vraiment katanga mamo de la fin na bandeko nyonso vraiment balanda ki biso bazoki tana bango pote balanda biso na émission le dans mot de la fin ezaka ke na remercier le susu ndingo lukangai esaye bon nazali musika na zone déjà kata jobu tout ça donc mille ange 1000 démons boselango bandeko na biso bon na makambo za na kati boyoka bolivara nde bapanzi boyoka mishka nde bapanzi badego milito boyoka bercy mona ndenge niati teke donc makambo eza donc orchestre na bino eza à grande complet awa pe donc so bozala besoin ya kokota na kati ya 1000% Watanabe donc numéro na ngai ya phone na kotia wana bokobenga bokuta na gouverneur Emeka Pongo mama présidente Kati mbiye donc arana biola baza wana tokoyeba nini tosangala mpona kofete sur 1000 ange 1000 démons napesi mbote na Teddy Monama State masa nanga Francis Katia napesi oncle nanga Ale Katanga parti ya Mikili donc mwana ngola tongo aza deja mopanzi wana donc na bosani te mette Tchenchi va respect belé Tchenchi quoi donc mette Tchenchi toi du monde namoni likala moto chargé bouzou liso mokondi donc il chargé bouzou donc il chargé bouzou liso mokondi donc ouais on m'a parlé namoni bino déjà base de mon wana tout ça la batte belé donc merci. Merci beaucoup vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à tout le monde, Kinya Banakin. Je dis un grand merci à Mohamed Moleka, seigneur de la ville, à Samuel Tabiala, Sadiki, Sadiki vraiment à Mozambique, on a pêché Mbote Papa na King, on a pêché Mbote sans oublier Joël d'Or 5 étoiles na Paris, Dadou Ndombasi vraiment Mokonzazara, on a pêché Mbote, la bande de Rognon sur Balinganga, vraiment la lumière est quartier Zakiwana, vraiment la lumière à Simbiango vraiment Kitoko, bande de Rognon sur Balingara, Bisso vraiment restez toujours branchés sur Kinya Banaki, vous ne serez pas d'ici, bye bye, à la prochaine. Ciao.